parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on sait quand on va couper. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together. Live together, original. Yala danoise. Yewana liboso na bino. Bande konangai, solitude et Sili. Boya ebele. Tozali na site de rencontre. Ezali très sérieux. Pour na ba relation moko. Très sérieuse. Alors, bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, ti likolo bande konanga, soko se ceinture sel, o luka mobali na église, o luka mobali na ba fête, o luka mobali na musala, ozwate, bande konanga, awa okozwa. Oluka mwasi ozwate, awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, bo contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17. Okozwa la danoise, boko solo na ndenge ya bien, okozwa mobali ya bien, bande konanga, n'hésitez pas. N'hésitez pas, site Ezamoko original, live together, love sur love, 100% anonyme, inscription d'ali gratuite. N'hésitez pas, venez, Nazo Zelabino, Bozali, bienvenue, ba love, moi. Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo, sokolo takinga na loto. Mayaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto amayaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Hello tout le monde, la famille sous les baobabs, la pesibino bambote belé, nazo benga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobabs et puis na live together en tout cas boye belé surtout bana na biso ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans ti likolo boye vraiment belé bokozala décider et pas ya sous les baobabs yemoko ingénieur, sans oublier maman maréchal. Donc, tobendi bino ebele, eza joli batinisa, ye, joli batinisa ngayo, en tout cas, bambo ebele, papa les sages, maman les sages, bino nyonso na bengi bino, Ouenge TV, na mona epe vidéo, na pe na sala la sport. En tout cas, na bengi bino boya vraiment ebele boza, décide na souhaiter bino, bon week-end na bino, quid mada, Moulaja, Mario Moulaja, Bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso, bisuino, maman maréchal bien signé. Voilà, le sako, mitanu yango na ba chef coutumier na biso, boboto, bondeko, na bandeko na biso ya église ya catholique. Et puis tolobi ba yenge, hein, na bandeko na biso, vraiment, oyo balingaka biso. Ya, bino bosi lise la rapenga iko, ba yenge, bino mo boyebi, ba biso ya bundu dia Congo, et puis ba shalom, vraiment ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom na bino, ba bonsoir, ba bonjour, na toute tendance confondue, ba ndekonanga, vraiment toye to solo la, to la musa conscience, lelo toyeli, ba maman ya Angleterre, ma maman ya Londres. Vraiment, naye, to la moussa conscience, nanga ina bino, to la moussa conscience, parce que li solo na yokaki, la moussou batu moussou pe basi, ba yokaki yango, vraiment, mais ngaler na yaka, na ningana la moussa de conscience. Ata li kambo yoki, mais la moussou pe, ou la moussa ki conscience te. E moussou batu moussou pe, ba yokaki yango te. Bande konangai, li solo nga na yokaki na baki, non. Nako yako la muselango conscience nako tika yango ndenge wana te voilà eza likambo oyo eleki awa na kati ya Angleterre na Londres ya ndeko na biso ya mwasi
ndeko na biso mwasi esalinga nzoto malili na lobi pourquoi ekokoma ndenge wana. Alors to mekana nous ko décortiquer yango bongo ba commentaire na bino pe ekosala bien. Est-ce que mwasi akotambola ndenge wana? Ndeko mwasi babali ye na mobali na ye bango bayebi place bakutanaki bino yo nanga toyebi te, mais ndeko mwasi abali. Ndeko mwasi tanga abali avanda mobali na ye aye kokuta mobali wana asimbaka ye lemsu par mois une fois kaka. Tango aye toloba ko simba talaka o eza sans tabou te, faut to respecter bana na biso po balanda kango to tiango ka ke ko simba ye. Donc bozo comprendre na butu ndeko mwasi basimba ka ye lemsu ka une fois par mois, emsu pe après 6 mois une fois. Mobali penza côté wana azalaka na ye choté. Ndeko mwasi asala tout abenda boya zongisa boye. En tout cas mobali pona ye eza bongo ka eza na monde mwana azana epé impuissante, mais en tout cas azala vraiment chaud ne mibali bazalaka azana ne na ngote. Ndeko mwasi bandeko nanga olia vanda na ye kaka na rythme wana ba mesana kaka bandeko nanga. Sans vous mentir, en tout cas ngala opesa bino ka conseil na mimakali kamunanga moi lisolo moi conseil muke bandeko nanga eloko wana to boya ngote eza parti amour, mais ekozala te ezala ndenge biso ba femme congolaise ba mibala ba congolais. En tout cas to koma ko tia vraiment sexe, donc na kati ya bolingo sexe dezala en premier lieu. Au moins kuto kuta na moto bo soleil na kuto bien te oyebi déjà bien te bo se ko passer na sexe. En tout cas eloko wana il faut to doser yango, il faut to lakisa bana na biso to yekolisa bana na biso ke le mariage ou bien une relation ezakaka tout autour ya sexe te. Bon to kote ko condamner ndeko mama te bino mo bo tia na ba commentaire ceux qui bo condamner ye ceux qui pe ndenge ni. Alors ndeko mama kaka ndenge zalaka soki na motema na yo ozaka ko yima mobali nanga satisfait nga te, mobali nanga kabaka te, mobali nanga bandeko satan patinda kabatu na ye so boyebi te. Yango botika ko yima enso place oke beta lisolo o nga kunazala nga na ba congolais te na sola nga mi na ba Nigeria na ba Ghana ye. Yango na ye kopesa conseil ba mama Londres po ba koma ko lobela makambo na mingi angala linga su milia ba congolais te na linga kala koma na nga ba camarade nga bazala ba Ghana ye. So ke ba mama o bazana France anga milia na ngeza ba ivoirien eza ba sénégalais eza ba boye bandeko na nga ba nyoso baza batu bango kutu bato bozolo ba wana bolinga kana baza mabe koleka na biso. Parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire na obete la bino atombaki na mobali ya congolais emsa nga koma na ba conséquences ya boité. Bande ko na ngai ndeko mobali ndeko mwasi akei abandi ko tricher na kati ya libala. Azui ko mobali ya Nigérien. Mobali wana Nigérien bandeko asenga ete abeta kutu lisolo te ke o mobali na nganda ku asepelisa ngate, mais mobali wana akobeta e 5 coups na mukolo 5 jours à semaine alala kae 5 jours donc asimba kaye. Donc 5 jours bandeko nanga 5 coups 6 coups 8 coups, donc alobaki akomati na ba 8 coups 8 alembate. Donc moi si wana et pas mobali wana Nigérien pema kaka soka komi na ba période soka na ba période te ba couille donc ya osakana te ya ndeko moi si donc amesani azo continuer mobali wana komo senga il faut na boma mobali na yo na moni ngala nisu mobali na zana mokilité fo na boma fo memilanga yi bilamba na ye bakaliso na ye bandeko wana awa na Londres awa na kati Angleterre makambo nezo salama. Ndeko mwasi abangi alobi abandi ko tala mobali ne boy so balani na butu mobali kuna alani azotaleka babi siko ngai pe so mobali na bibongo soko boy nganga no tokotala ye pe ndenga mesani na bakuna ye wana yaya na yo pe mwasi yango ozana ni cheval. Est-ce que ozaki pe na mutu ou bien ozaki envoûté
bamoni lokoso pa ememi ndeko mwasi azomona ya mobali ni azotonda te ye a préféré akende tonda pa ya nigérien siko ndenge siko aliro ya memeli ye bandeko na nga grave pum 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 alobi ngai kafu mobali donga na kufa bandeko na nga tokota na conseil. Est-ce que ndeko mwasi akokende koboya mobali wana te ntango yo oyoki ke balobi ke te il faut mobali wana kufa soki yo omoni ke oponi na yo okende pa nigérien okoki na kotika mobali wana abetaka na ye te otiki ye kimia me nzoka nde mobali wana abandeki na ye su kosepelisa sikoyo nzoto na ye ni ye moko abandeki kosepelisa nzoto na ye na ndenge na ye ye nzoto ya mwasi tellement avant bala amesanaka na ye deja kosepelisa nzoto na ye na ndenge na ye donc mwasi ntango aye azomona na yango eloko te donc kuna ndenge amesanisaka ye moko na basavon na ye nde ayokaka yango plaisir mokomso mpe mwasi akanga ye ata ba 2 fois 3 fois azomisepelisa ye moko na salle de bain aza pe koganga na donc mais pa ya mwasi aosimba ye eton ka ndenge wana alors bandeko nanga mwana mwasi wana azoyeba te nasala nini na pesa biloko basengi nga baboma na bango mobali oyo ou bien na boya mobali oyo soki alobi ke ngambi na kokufa ndeko mwasi akomaki azoyeba te akomi mutu likolo bon mwana mwasi yango mpe soki mpe abotaka te soki mpe na pa ya nigérien na bandoloka bazemi en tout cas azali na mwana te bandeko na ngai ekosala ke amonika mwaite alobi te vomie kaka nasola na mobali na ngai ndaku na insiste ke en tout cas bandaka kosimba ngai ke na continue na moto obonga baya koboma moto ya bato akufa azotala peke mobali yango apart kosimba ye mais gentil baza bien asombeleke nyonso apesaka ye mwa mbongo nyonso okenda mosala kolakise mwasi na ngai yango oyo azoko mwasi akomi na trouble papa na nigérien akabaka te ye kaka oyo yo lukaki na mokili yango wana oyaki pamba te kamata me mbongo boya malunga eza te kutu ye mutu akabelaka su mobali wana asengaka ye na mzokenda na Nigeria mbongo tike na ekoki te bakisela ngai boye na boye mwasi na ye kovanda kama komso alobi no malamu na boya ka mobali wa Nigeria oyo nzoka nda zoyeba te ntango ya banda kokepa mobali wana moko azoyeba te okei boyela mosusu osoko mpe otiki bakaleson so biloko nya banda kotika ntango mosusu mobali ayebi te nzoka nde atikaka deja nzoto na ye kuna ntango azongi ka aboyi mobali wana ai ewumelaki te ndeko mwasi abandi kopola sexe bandi kobimisa solo mikusa soka bandi kokwanza ventilateur mobali alobi eloko nini ozwi yo bakei badokter bapomade bazotia ye bakisi baantibiotique ezosimba te ndeko mwasi apoli kopola nde place siko mobali siko pe pasa koloba loko apakotaka ne kuna te rare donc pa mobali etali opoli na yo apoli kopola ndeko mwasi amoni mwaye te alobi faki eluka ba homme de Dieu akei koluka basai na nzambe bandeko ka basai na nzambe ya mabe bazali ya malamu mpe bazali ka nde tolobaka esika nyonso eloko mabe ezali ya malamu ezali ata ya mabe eza 5 au moins lemsu moko ya bien ezangaka te eye kosala ke ndeko mwasi akena basai na nzambe balobi en tout cas il faut tubela oloba vérité osalaki nini na mokili mpono koma boye okei mpe na kisasa te eske ozwaki mobali ya bato mbanda wana bokili bakisi ou bien ndenge nini donc mwasi wana amonaki alobi akomomona deya liwa badokter bandi koloba en tout cas bamicrobe ndenge ezokende kuna na kati en tout cas soki ekomi yo kaso na niveau nini en tout cas okokoma mpe eboteli yo mpe cancer eboteli yo mpe baproblème soki cancer akuna ya libele ekuti baokata ata libele ya kuna baokata nini opola noka ti oke okufa yango wana na ye kaka nabenda kaka matoi na bamama Angleterre bamama Londres
bokeba na bikolo bozomona ba Nigérien parce que boza trop bozo ko tricher na mibali wana ozo bango lobi te so na kosi mobali nanga na ba congolais aoba oyeba madame na ki kokosa na bikolo wana to mona pe audio film moko ya video ileka mwasi moko bazo beta na mobali Nigérien mwazo beta pe na mobali Nigérien ba osale makambo moi sona mobali na benge na telefone kuna na sima ba osale makambo mobali na zo tuno zawa alobi na zana bisi papa na zo ya nzoka ne ba obete makambo mama wana kima Londres kima Angleterre Sony mobali wana zaki soki manager chef na ika ya musala ka ya DZ ba misala ka ya DZ ya kokomba chef soko Nigérien ali aketika nzoto entre temps à marié akima na libala donc grave kana mboko yanga ba mama botika biloko wana eza bien te tela ndeko mwasi ya poli a lobby vérité ba ebisi il faut yebisa pe mobali nwanda il faut yebisa mobali nwanda moi sona salaki donc azo ebate so na isi mobali na nganda a osala ngandeni mais na moni pe mobali wana ndako ko mobali na ndako na onde ko moi pe ne tsaza kwa moi retardé alimbisa ngai po eza pe normalité comment yoza na mwasi obanda osala biloko wana tango zaki na mwasi te siko tango ye na mwasi il faut sepesa mwasi na yo nde sikoyo mbala moko ai mwasi wana bando sambela yesi pe mobali na ye ka ba prière en tout cas ndeko mwasi abiki mais wana kutu bandeko na wana bosani tango aboya kika mobali wana mbala moko mwana mobali anda ko pa koma ki impuissant mbala moko mobali anda ko komi impuissant akomo isabina zo comprendre te nazo telema sute moi c'est le biku tabi ale msu pona mbale belo linga ko touchinga ite abi nazo comprendre nazo telema te mobali ba no telema sute donc mobali wana sali ba kisi a cheli na mwasi wana na mwasi mobali batanda ko bane ko telema sute na lina bosa kaka na ba prière nde ba mwasi wana azongi normal mobali pa ko motelema mobali siko lobi pe vérité o batunye o boya mwasi no ote na limbisi ye kaka parce que eza faute na ngai ngam na bande ko simba ete yangwana bimaki libanda en tout cas na limbisi ye allez la rata wala mokilo mona makambo na éviter couple wana na éviter wana eza couple na bango mais na éviter on eza sous couple moko ceux qui déjà na couple ko boza marié mutami sato akoti ata bolimbisani couple ko maka neti moi neti ba bambia neti nzungu wana oba to nzela baleka bibamba bakoti ebende bo babambi bolambi bolabe akwa linu batoboli ba cheo ba plomber et ko vanda na ngome un jour kaka plombe bango pe lembi alors bosa attention vaut mieux ole boko mabongo libale ko makeba mobali siko andako bako motuna est-ce que ndenge yo mwasi wa bandeko amesana diana ba wiku babi mama ayo mesana ba wiku yo wiku mobali wana Nigeria bandako beta bango bana bakisi na bango msuta mazo beto wiku eza yete na bilima na bandoki bazo beto po aza deja mutabisana mabe tela nenga bebisi sexe ya mwasi ndenge beba ke poli e bando bimsaba mai tala nenga komaki heureusement a trouvé bassin na nzamba makasi basungiye mobali pele yo to olo bakomi bien baombi bale baza en forme alors il faut que biso ba histoire ndengwana biso na sule ba to lekisango te en plus de ça eleki na kati ya Londres to lekisango te to ko ya to lamselango conscience quelle que soit source oya ke na ko betela lisolo on s'en fout mais l'air biso koti na matoi na biso ngana oya na ko liepsa bino ke bokeba keba bande kuna ngai eza na tina moko te ba yo mwasi mon baba ke no beto ba wiku ba nini est-ce que eza kapenda est-ce que eza normal est-ce que mwasi pour no sepela faut que na combien de coups bako beto pe moko be mi balé mais mutu aza na endurance na ye o sepeli mutu ko beto pe 10 coups mais aza mutu ya éjaculation précoce tout ce qu'on va quoi au sana ngoni
osepela no pe toko sikoyo ndeko mama mesalaki na baku ebele yango sikoyo tokomi na point d'interrogation bino boloba na ngai mobali wana ndako batuni alobi ya ko jamais kokoka wiku te ata 4 oyo akokoka na ye te sikoyo mama wana mesalaki na wiku omoni yango mesalisi nzoto na wiku okokoka sikoyo mois 2 mois 3 point d'interrogation est-ce akovanda na mobali wana ou bien un jour akokima lisusu. Donc il faut penza tika na mabondeli, il faut senga nzambe alongola ye ba posa wana ya ebele moko fo mobali pe bino pe mibali obali nante oke ko mesensa nzoto na makambo wana eza mabe makaso zo mibebisa bande ko mobali bino batuna bobali te po boko yoka ngai bon mesensa nzoto na bino makambo wana te ya okene ko sepelaka yo moko tango okoma na mwasi okokoka te okomoneka keloko pamba okosepela te surtout so okuti na mwasi afungwama na ye makasi okosepela te parce que o mesanis déjà na banzela wana même ipe bana basi eza ndenge moko bisimba simba bilinga Nigeria mabe Ghana ye mabe okoti a ozongi a place okokende kokoya oyebi te siko so okute na mobile na mabe ya misala mabe akei wana tangu suka nde bosangisi nzoto wana mobile wana akei na yake kopamsa ya kopamsa abombika mushwa wana abombika papier wana mama nzoto na deja za na kati kuna tanga ke Nigeria ake salo biloko mabe mama ikozongela yo il faut que ça la attention parce que biloko boy mingi na mibale ba congolais ba mibale mingi ba congolais bazamba kamba boy te ke yo boyiye akende ko selo ba kisi o vimba na se o sala boy non. Au contraire, biso basi ndeza kata mususu mbanda boake lio bloko mabe ou bien baboto lio mobali basali yo bo mais vraiment na bala ba de so bibali ebele basala ba biloko wana te oboya ko kaka souci mususu abon le bien OK banzele bazebele mais bokeba na ba bikolo wana tala ndeko mwasi anyokwa maki pendant 3 ans zo nyokwa ma na mikusa bandeko ina neti anyoko mi 3 ans abimisaka solo akoma kolata ba pampers donc solo donc voilà quoi yango na lobaki te na yana partager na bino bo partager bandeko nanga sala attention vie ezaka moko il faut ko solo la ka bien na mobali na yo ko solola ko partager souci biloko pe muso ezo sala ke parce que communication ezate ozomona tango mwasi batindi ye siko yeti ya pa mobali na ye mobali azaka bongo yalo azoloba te ezo kufeleka na motema mobali na azaka ka boy mais faut ko solola kolocha makam na mesa loba papa ezani nga nazo sepela na ngai te na mbeto nazo sepela te soko za na problème to mona ba sexologue baza ba edaka ba couple bona ba congolais to zana ba kambe belé to zana ba maladie belé neti mobali wana ko kende ko sepelisa ka yo moko e komela ki lokwa malade mais là soko akutela neti na sexologue alinga ko expliquer ye papa doser sala boye sala bien 1 mois 2 mois 3 mois ko sala moté paiement sala ko o mene vie moko ya sika après ozonga o banda na mwasi na ako expliquer yo ndenge nini ko banda vie ya sika mais biso to mona rawana te nyoso ka oligila msusu o yo moko yebi nyoso ubi ovandi na yo lobi OK lokazo sala nga boy nazwa moko na ngai na tala gauche siko oke kozwa Nigeria amemi yo siko na rythme ya bandoki ya misala mabe tala place sukela ngende ko mwasi alors que so ba solo la kina mobile na ye dès le début que papa nazo kokate soki boyinga na kokende libanda soki boyinga na longwe na libanda soki boy mobile na pe ko banga abi mobile pa linga kina yeye mais kaka ke azalaki na plaisir ya mwasi na mutu na ete mais mobile azalaki te ka boyeno alinga ki epenza mais plaisir wana pa ya mwasi ya bande ko trouver ngote parce que a mesana seki mutu na ye na nzoto na ye na nzela mususu mais soko vandisaki obangisi ye nenga linga ki walingaka tika eka lokwa mutu omela masanga bamusu batika kaka pona mwasi bato ebele batika ba cigarette soko tunya lobi eleka na zui madame aboya na motema moko abi jamais cigarette ekokota na ndako te ebele batika biloko wana komela ba cigarette mais soki yo zoloba te
ozo loba eloko te. Moi si moko pe boye azaka na mobile azo filmer yazo kokate étouffement olia loba alinga ko loba te. Oyebi kele bakabwa na mobile wana bakabwa na bango erika pona cigarette te na ba raison mususu. Mobile wana tango akei pa moi si mususu. Akomi kuna après ka soki 2 mois 3 mois atiki o filmer. Oh, je me suis écouté na mobile yango balobi oh. Abi na tika ko filmer pona moi si na nga tuka moi si na nga na zwa linga ake. Moi si na lobi ah ngati na vondeki na yo zo melabi oh mais yo tikala jamais kopekisa ma cigarette. Bozo mona likambango abi otikala kopekisa na cigarette te. Ah bon moi ni bakambango si quoi regretter mais ezaki parmi ba cause oyalo aboyela ka balnae ba confirmer mais siko soka azaka na dialogue allo papa mobile ke non bande ko dialogue ko eza na centre so nzamba pesa biso maloba pourquoi siko yo loba te poil yo to talaka ozala babiloko ebele olingi oya ko divorcer pamba pona mobile na fungula motemo loba na mobile na yo ti emso ko yoka yo bongo roza emso ko za na chance na yo o réparer yango yo kanzi place okei kuna nde okekuta bonheur te emso pe okende ka bo même caractère ki na mobile na okomo changer ya liboso ya mibale ya misatu ya mine ya mitano 6 7 8 c'est le moment où tu as dialogue soka boy ko yoka yo tinele audio parce que ba mibali musu balinga ko yoka moi c'était mibali nyoso te balinga dialogue mama tinele ka audio yoka nae ata soka lo bia yoki te yoka e ko maka un mot bo papo atinele ka audio ani ayoki voilà bande ko ngai bozawana mama leki na bino la danoise et puis boyebi pe oyo en tout cas ezalaka bien pona biso bien pona yo bien pona voisine ezake live together oh bande ko ngai live together ezawana pona bino eza vraiment ezosunga ezolongola solitude partout na Canada na États-Unis na Europe mobimba naza na bato ebele Afrique bazo benga ngala danoise pona ni biso te parce que soso aliaka mbuma o ekoki na mongongo na ye il y aura un moment na kokota pe na Afrique mais pour le moment non na suki nanu na Canada na Europe voilà et puis na Australie pe ok voilà bozala bien bobenga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 au Benginga voilà to solo lipo na site de rencontre vraiment sérieux nazo lukape bato sérieux nzambe pazo pambola tozo zwaka bato ya sérieux na basi ya sérieuse vraiment en tout cas que le nom de Dieu soit béni na site na biso alors yo mtunan ko s'abonner na sous les baobas la danoise et kozala bien bon aimer vidéo ce qui peut sepelité tianase eza problème te mais boyebi ke awa to partager toujours moi longwila na biso moi nsamba na biso pourquoi pas moi bière l'autocope to melaka na biso na se sous les baobas mon copa ti, copa café, vin blanc, vin rouge, tomelaka, belaise, oche mo ba glaçon muke, coca na oche mo whisky muke, tokos ele kakanango pepele, mais kolangwa te balobi tout excès eza mabe makas. Voilà. Voilà maman leki na la danoise. Ba gros bisous, bisika biso, bisous bino, nzamba lola pambola bino, soki ye so zongite, tokutani bakala mingi te, ba love. Bye bye.